Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote et belé bisika biso bizubino nzambalo la ayeba ko batela ba bonne santé na ba o nyonso balingaka la danoise ba bonne santé pe na ba o balingaka ngai te. Ba bonne santé na ba o batiaka ba commentaire na ba o balandanga anonymement bino nyonso ba bonne santé ngai nazo nalingaka mutu nyonso tu na boya kaka bato oyo ba fingaka voilà wana vraiment tozana bino kamokote donc moyen ezate mais na pesi bino ba bonne santé ba bonne santé nanga ekei na ba chef coutumier na biso et puis na pesi bango merci mingi ba bonne santé ekei na bato église catholique ba bonne santé nanga ekei pa ya ba pasteur ba chantre de l'éternel ba protocole vraiment ba bonne santé bisika biso bizwi bino église de Dieu et kangamite parce que tozana nwana na boboyi nzambe azoko batela eloko ekangami ezali ba bâtiment donc c'est pas grave et kofungwa manango tozana nu tomilengela tobombama maladie oyo esilite surtout biso na UK awa e bakisami ba mort de décès batu bakufi ezakaka ko se multiplier vraiment kobanga makasi me toyebi ke nzambe azana contrôle et puis to pesi ba bonne santé na église ya PV ya Longo yenge et puis to pesi ba bonne santé na bandeko na biso ba musulman ba salam bisika bazali ba salam alaikum to pesi pe ba bonne santé na toute tendance confondue ba oyo nyonso bazwa libala na bango bazwa relation amoureuse na live together vraiment boumela bonne santé na bino oyo pas zali na posa ya ko rejoindre biso na live together en tout cas ko hésiter te bengala danoise na 00 44 74 59 62 52 17 nazawana disponible na période oya confinement soko benga après 11h okozwanga tokosolola tokos. En tout cas, Boya Ebele, Live Together, ezali site de rencontres, agence matrimoniale, oyo e okolala na kimia, mais la danoise à l'alité, azaliwana ponayo, alukelao, mwasi ya malamu, alukelao, mobali ya malamu. Bande konangai, site eza, bon moko, Live Together, yangonde zali original. Boya Ebele, le 17 avril, tokokisi inane na site na biso à Live Together, Nzambe a pamboli biso na 68 mariages. Vraiment que Dieu soit béni. To sepeli makasi 68 couples. Oh, bamsu ba komi na bazemi, bamsu ba sali mabala na zinane fiançailles babalani. Eza isengo makasi en tout cas na zane sengo na koya wana te pona na kosa bino eza na tina makote. Bande konangai na ye bomoni na titre na komi ya minene ekomeli la danoise. Eza réellement ya solo. Mais kozala na maîtrise na vie ezali très bien. Na lingi na ye vraiment na linga ki na lobango te mais na lobi na partager pour na pesa pe conseil na ba chroniqueur mususu ba chronifuati mususu na ba fan na biso ba oyo balingaka biso vraiment na pesa bino conseil to mi ba tela malamu to banga nzambe soki penza réellement tozo banga nzambe soki vraiment période oyo ezo enseigner biso eloko te hein botala période oyo kotala ba proche na biso donc yo avant likambo e enseigner yo avant oyeba mabe moko danger zali il faut ka ekomela mwana na yo ekomela yo moko ekomela nani pona ondima parce que oyo batozo mona ba photo bazo tambusa bakufi malade eza boy est-ce que ezo ko enseigner te ezo bangisa te bande konangai ezalaki lobby na pesi la marena bambote ebele esika zali la marena obenga kinga lobby mais oyebite esengoni no tondisa kinga na motema na bande ko traverser période moko ya pasi na kati ya motema nanga mais na yebisa ki la marena te abengi ngai na même sujet oyo ngai na zwila ki problème mais la marena bengeli ngango pona atondisela ngango esengo parce que nzambe alingaki te na lala na pasi na motema vraiment bandeko na ngai nzambe azali na monaki loboko nzambe lobi bandeko na ngai na lobi vraiment na partager na bino pona ba fan na biso botika makambo bino bosalaka biso tozo sala YouTube ezali nga naza musicien te en tout cas naza musicien te
naza pe na mongongo ya kitoko te mongongo nange kaukaka pamba pamba donc nayembaka organe nalingaka koyembaka mpona nayemba nanga me nayebi nanga koyemba te eloko nga nasepelaka nango ezaka kobeta guitare soki mpenza ke nabeta nanga guitare mpenza na osepela me nayemba te lobi bandeko na ngai mbongeki boyoka ke la danoise abundi soki nazaki na maîtrise te police pe akokaki koya en tout cas elingaki ezala mabe makasi mais lokola nalingaka biloko wana te na evitaka yango toswana na bomwana tobunda na bomwana tosala babétise tosala oyo tokoki kosala toyaki mpe bayanke voilà toya mpe bana chine populaire donc voilà quoi donc voilà soki bolingi botuni kulutu na ngai Gile Mambu na kati ya Londres aoyebisa bino ndenge tokolaki na quartier voilà ba wana pe ba opesa bino histoire bana Londres oyo alingi koyoka histoire ya la danoise akolaka ndenge nini zalaka na bayaya ya ndenge nini oluki kaka Gile Mambu na kati ya Londres ba gros bisous esika ezali grand frère propre otuni ye akoyebisa yo collègue pe ya classe akoyebisa yo ke la danoise azalaki ndenge nini akola ndenge nini azalaki na bayaya ya ndenge nini akoyebisa bino soki pe okoki pe okutani pe na oyo lisusu yaya na ngai na kombo ya Pagan Tuindi na kati ya London okoki pe kokende pa ya leki na nga de London oyo asalaka bino ba perika kitoko basuki mituna mino ezongenga tangu nyonso tu de Londres azawana mama Francine ba gros bisous esiko zali botunie wana leki nanga bala moko donc ayebi ngai pe nani nazalaka nani na quartier na tambolaka ndenge nini botuni baoyebisa bino tomikitisa totia nyonso na se mpona totombola nzambe bandeko tozonga na kati ya lisolo oyo ezalaki ba référence lobi na lali en tout cas yango tolobaka vi na biso kolala kolamuka eza ya biso te pa ozolala oyebi eloko ekomelo na ntongo te bandeko lobi na lali ya lelo te eza lobi na lali pe bien tolali nalobaka na lali tolali ndeka tolalaka na ntongo pe papa na bana bongami na ye akei na ye makambo na ye bamusala na ye banini awa confinement bamusu confinement bamusu bokena bango musala heureusement azalaki te mpo na soki azalaki ndenge nayebeli ye elingaki ezala lobi donc désordre na lupangu na kati ya lupangu na nga elingi ezala mobulu epuis nalingi na bandosa esu bemission te nalali nayoki chambre na nga epesa fenêtre na nga epesa na balabala nayoki mutu azoganga na lingala aza koganga ledano bima okomona yo ozosakana na ngai yo ngai nazobela yo ozosakana abandi kofinga azoganga makasi bandeko na nga nga nazoyoka lokwa nazaki neti na mwa pongi lokwa pongi te neti mpo ezalaki nango omonika tozolala mwa molai lokwa towana baconge mais je crois ezalaki ba 8h ba 9h nga tala ekutu RT tellement na sursauté mais moi nanga mobali pe fenêtre ne pe tala kota balabala abandeki koyoka mwasi moko azoganga na lingala atali ye pe akipe na ye te aye pe kolamusanga te nga siko na sursauté kabwe nalobi oh mutu moko azoganga makasi na lingala makasi eza mbala liboso mpona kote ope ndenge tovandi boye en tout cas kote na vandi bakongolais mpenza baza na bango mpe mingi te mutu mpenza agangaganga na lingala bongo esalinga neti ndenge na fungoli fenêtre boye namoni mwana mwasi moko en tout cas na kotanga kombo na ete na kotanga kombo na ete vraiment na kotanga kombo ete malgré tosololaki bien tokomaki na biso bien mais nalingaki soki na lobi likambo yo tosenganaki ba pardon et tout mais soki na lobi likambo eza pona nalamusa conscience ya ba chroniqueur ba chronifuati tomi batelaka et puis nalamusa conscience ya ba fan parce que bino ba fan mutu bobomaka biso soko lingi la danoise te abeti lisolo mutu moko boye oli obengaka nga obengi okecha ba commentaire donc même titre na tiaki na lisolo wana na tiengo sko na nga moko ya minene ekomeli la danoise eza même titre na tiaki na émission moko na tiaki ex danseuse point na otanga kombo na ete ya minene
titre pende zalaki ex danseuse point ya minene ekomeli ye boyoka ye ye moko nayebi te bandeko na ngai nazozela bopesa nga conseil bozala te bokotela nga te ke ala danoise te olobi no bien non titre nakolomaki yango wana suite ya maladi oyo mpona maladi oyo ya virus corona oyo engai pena bandeko na nga sans vous mentir naza kobanga même bapasteur balobi na nga tela danoise eza bien te kobanga ndenge wana eloko ozobanga ezalaka mabe mais ngai ezobangisa nga naosenga toujours nzambe apesa nga maîtrise alors ntango namonaki na site moko ya tolo na se ndeko mwasi alobi ke abelaki abiki apesi ba conseil moko ya kitoko makasi j'étais tellement touché na lobi te ngai na yoki yango mais na monaki na site wana ba vue ezalaki ebele te na lobi pourquoi pas message kitoko boye esuka kaka na ba vue moko muke tika ngana meka ko tyango na site na ngai mosusu ekobakisa ta mwa 1000 views batu pe bayoka makambo ndeko na biso mwasi ekomeleli et puis pona nga na monaki yango eza makambo minene soki ozwi coronavirus obiki okomi bien otémoigner pona nga na monaki eza makambo ya minene na tie titre ndenge wana alors bandeko na ngai nzoka nde bafan na ye na Congo ndenge ayebisaki ngai partout bakomi kobenga ye soit disant que fi wana lingaka yo te la danoise wana eza mabe tala makambo akomi tala titre atie bandeko Dieu merci nazaka na habitude soki nazwi video ya mutu na tie na bandi ko analyser voilà ndenge nasalaki video ya la marina abiki na coronavirus nzambe apamboli ndeko na biso na sepeleki pe ndenge moko na zupe video ya la marina kutu na kopie yango te na tie liboso ya kamera na bandi kokata ba parti na zotia commentaire na bandi kutu koneti kotuna est-ce que eza normal mutu azobela azalaka na kati na mobali na ye mobali asunga est-ce que mobali akozwa yango te na tuni kutu ba question oyo ezalaki kutu bela msu la marina koloba la danoise azotuna ba question oyo pona nini alors que na video wana bandeko na nga na tuna question te na copier pe nyonso te zaki mulai inerdita na copier ko kaka pai nga na mona ke conseil o eza bien mais bandeko na nga na yebisa bino mukolo video wana ayeli ngai bandiko ganga na bimisi mutu na fenêtre na banina ko bondela ya partir à fenêtre qui ça pardon tchana c'est eza problème ité na zoya parce que ba voisin pe bazali na zote na quartier mo dans les villes non na lobité ba voisin pe ba ko benga police na badi ko bondela ye te kitisa mungongo mais azala kineti wana mwa monter na lobi na zokita parce que na la likolo na bina zokita na se na zoya ko bangelo mote na lobi no na zoya kitsa na yoko chano na se eza problème te en tout cas na kamwa kikaka na bi est-ce que na sali kama bepo na zwi video wana vraiment ba yela ngati na ndako en tout cas bandeko na nga na banga ki makasi na oyebisa bino vraiment ke na banga ki na bimi na kiti na suki na porte na nga parce que omoni mutu aye na menace oyebite aye maboko pamba aye ndenge nini oyebi position na ete alors na bimi ngape na bimi maboko pamba téléphone te loko te mbeli te nzete te eloko te na bimi me na suki na porte bon porte nanga ezala porte moko ndenge soko bimi kaka boy erreur et pour ekangami otikali libanda bon idée pete ke na yebe pete ke bana balamuka ki déjà bayokaki na yebi pete na kataka bana balali la bani ko faire comprendre na ya lobi te batu ba bengi ngai na kisasa mama na ngaba ndiko ngaba bafan na nyonso balobi te o salima be o denge nini okende ko chat titre ya minene komeli ngai boye eza mabenga na zo bela donc vraiment je te dis mta tombo kaki na lobi limbisanga na mona kike olobi makambo ya bien olobi makambo ke to yamba nzambe to linga nzambe to zala malamu na nzambe donc oloba to yamba to tika ko finga to tika ko tonga to tika mabe ndeko mwasi olobi bien yango nga na lobaki tika ngai na zwa yango ngai pe na panza sango na yo batu pe bayamba nzambe bamona ke degré nini ya maladi o ndenge ezaleli nazoki ngo na ndenga mabete problème ezate pe oyo ko ganga boye en tout cas nazolongola ngo nga kutu na discutaka te ote kolongola no ango te changer kaka titre boye na boye bon jusque là na bade komona pe
ti ngai po na nga na omona problème te po nga na zomona maladie oyo soki penza réellement muto beli yango eza makambo minene komeli eza ya minene eza makambo mikete. Donc j'étais là et puis to sololi tension ekiti en tout cas na présenter ba excuse na lobby vraiment na sala kango na zwaka ba vidéo oyo na monaka na zwaka te oyo ba rando bazo finga non mais na zwaka oyo na monike ezo porter un plus oyo ngai surtout nga so na monike pesi nga leçon vidéo mutu pesi nga leçon et que na mutu na ngai pe na zwi inspiration ni na koko bakisa na zwaka vidéo wana. Alors soki en tout cas au moni mabe nazo longola alors bité yo changé kaka titre boy na boy mais la maman était quand elle était venue na yebisi bino non soki oza ki na ndako banzete ndako soki yani ekokweya pe nyonso tu wana nini ba fan bo bengi mutu ne loko o ngana omona kutu tina ti to ko kape ko benga nga oza fan obengi obite wana mwasi wana aza fan na ngana linga ke mingi titre wana oche mekana nu ko modifier et ce problème ite et ko modifier na seconde au petit titre oyo lingi bacha bache so boza ba fan na ebo comique te longola vidéo wana to linga ngo ezana site no te biso to linga kayote bolongoli et puis na ezali kamofo na yebisa bino na eza vraiment eza caractère mo na zalaka nango eza bien te na miyeba kate na miyeba kite ke zalaka bien te na et na salela kango souvent na salela kango souvent vraiment na salela kango ah bon na komisa pe nzambe ke à partir ya menace wana na zwaki makambo ya lobaki nanga eye ko apprendre nga peke naza na caractère mo ya bien te tant sou pe yangwana ekozaki ke likambango koma moto parce que soki nazalaki mutu mabe na koye ko bimanga pe na kom ko gangela loko azaki liboso ndaku nanga na koye pe ko na kangie na nzoto na tirer na parce que naza pe na force hein? Là je vous mens pas naza ka vraiment na force na koye pe ko tirer na kotie na lopangu to bundi allez ba police ba ye bon bangenga na ngana lo ba non ya ye ko menacer nga lopangu nanga to linga to ko samba makamba ba vidéo après mais premièrement au comme esika muninga oye et puis au outil na état ya maladie donc na linga pe na salango mais na linga biloko na te na linga suba bitumba te na linga suba ba problème te yango bino ba fan boye bakela danoise na za wana pona ba rando na bino te ozolukela nga rando na zate et puis boke bakatang bozo ko exciter batu baya na barando akoyepe ko yabo ba beti mutu wana siko bo suka wapi soki nga siko na yaki mabeningi azoganga zoko finga wana tanga yaki wana muko ganga mukinda quartier mobimbe ekomi alerte parce que bino boyo kake mutu to kangi ba fenêtre nyoso ndako mutu azoganga na libanda mais ekoteli oti na kati ya chambre zo yoka ngo makasi cela veut dire mutu wana ganga ki a haute voix et puis na sete na likolo donc na yesa bino ko ganga eza ko ganga mais siko so na sala ki e mabe liboso ndako na ngai na bien na bomiye na selelo mo mabe sata kote ninga na ke prison ye akufi bolinge bo gagner ni bino ba fan bolinge bo gagner ni yango bino ba biso ba chroni 15 na ba chroni fuati to linga ka te batu ba ye ba banda kuna biso ngai ayebaki ndako na nga parce que aleka liboso ndako na nga mais ngai na yebi ye na d'éviter ti na zoki vidéo na yebi na ngai ete mais eloko défaut nini on a ko yebisa bino na bani na nga ko chité et puis na yebisa bino comment la marée na benga kinga kutu na sepelaki donc nazara na caractère moko boye soki na yebi mutu na okende na nzela na yebi mutu neti na yebi Mado azana Jean ou bien azotambola na Jeannette ou bien na Georgette ngai misu na nga na musika deso na moni oyo Mado yeyo bande ko nga lokola nga na yebi Mado yo Jean soki Georgette soki ni etalinga te eza problème na ngati ngai na ko fixer kaka epai ya Mado na ko loba Mado boni oza bien biso pe toza biso bien en tout cas tellement na remono kuto zana mutu na ko peso tenter
et on va donc poto solo la bien na poser la question parce que na yebi ko zana mutu na ole kaka mbala moko mais na ko pesa kaka mado oyo atikali na occupé na ngati donc mais eza caractère mora bien te donc soko kutena muto yebi faut pesa pena oyo aza pembeni mbote mais ngai na sala kango exprès te c'est venu comme ça eza ba mutu yo ça ba défaut alors bon jamais mutu aloba na ngate eza mabe jamais batu na yebi na kutana na bango na sala ngo balo bangaki la danoise ou bien Rita makambo sala kezaka bien te tu vois soko oza tozala mutu pesa pe en tout cas na yokate bamboule belé na ajo na komi alors et coïncide que la fille en question na kutana na ye 2 fois na mwana mwasi kaka moko fille moko boy na yebi to tanga na ye cours à langue akotanga kombo na été. Alors à chaque fois fille on a linga inga tellement mingi nga pe na linga kaye mingi mais na akota na ndako na ngate nga pe na yebi na nga ku yekutu la fille ayebi liboso ndako na nga pona ayaka kotika mwana na ye na école maternelle eza pembe na ndako na nga donc à chaque fois coïncidence nga na oke musala ye patiki mwana au moins to pesa di mbote nzoka nde 2 fois bobimba bazalaka na mwana fille ayeko ayelaki nga lobi na ayaki na ndako pona kuganga alors que na pesa kaka la fille mbote ye na pesa été donc et ça là peut bien té 2 fois mobimba nga pe na yebité et puis so pe na kutani na la collègue na nga na classe a jamais à reprocher ngai alors baki ala dans nos tozaka à chaque fois to kutana na yo poni olinga ko pesa ba camarade na nga mbote té aloba pété ngai pe na sala ka mona côté alors donc ye pa na ye pe sala ezalaka na ye na motema alors tango ye alobi kutu pesa nga mbote te soko moninga oye ba congolaise te yo soko moni ba congolaise jamais pesa ba mbote alors que nga na yebi yo na yebi vina yo na yebi boye soki na ngai na sala siko bien audio na loba ma vina yo ba passer na yo banini ngai na lobi passer na ngai na ko beta ngonga moko et puis soki yo ko beta yo kaki obeti menga na yebi ke naza na passé ya nanga ya mabete na sai nanga mutu mabete mutu yo so azana ba défaut na ye bon nazaki ndumba so nazaki nanga ndumba na yebi ke pour le moment na tiki nanga ki ndumba nzamba zoya nazaki songi na tiki nanga ki songi nazaki moyibi na tiki nanga moyibi munyo so azana na passé na ye eza problème te nga na hôtel sko ndenge naza présent boye ti ndenge Yesu Masia koya passé nanga na bwaka na poubelle oya ko lokotango aya nango na média ou bien aloba etali pona etali ngate. Et puis, na tu commentaire te olobi passé olobi loba nga de présent nga ce qui est ma bé na oya na changer ndenge lobi nga ke za bien te so na kutali na batu na pesa ka pe mbote na mutu oyo na yebite na zuyango penda cœur et puis na tuni secrétaire nga kuta lobi mais yo za la bongo oui mais ezaka bien te soit mutu oyo yebi oko pesa yo embrasser ye wana mso pesa mbote na maboko nga bien bon to comme pe na coronavirus donc mikolo oyebi ka mutu opesika bango so mbale mboti olikana. OK bandeko nanga c'était ça alors natikala ki penza to solola ki bien vraiment merci mami nanga ndenge o kitaki ndenge to yokanaki ndenge to sololaki sore zala ikutuke ba coronavirus te to ndenge pe to yambana to solola mais esalaki ngai pasi et ko sala ke na vandi na réfléchir pe mingi na lokwa lobaki ka na longola nanga audio nini na longola vidéo yango te alors na changer titre vidéo ezawana parce que faut na respecter pe ya lobina longola te na changer titre na ye ko vanda pa na sala ki pe ko analyse pe ya la marina yepe même maladie yepe na chaki pe titre pe ka ya ba jarwana mais la marraine a benginga, azaki ne sengo, la danoise merci, na sepeli, na analyse au sali, photo se soutenir ka boye, vraiment malade eza bien te, bon la marraine elle était là seulement, na ce que zaki na ba pokwa, kaka ba fleur la danoise merci, kutu papa zali awa ngape na tunye mais la marraine au salaki ndenge nini, pona mobali no azwa malade te parce que eza lobi te, azala ipenda bilam donc neti malade sera ba médecin. Lokola bazoza la soki pema penze eza nango te même en Londres babando ya ko soigner na ndako
soki ekomi kozokoka lisusu te wana bamemi yo bakeno bakotia na bamashine wana donc mpo na la marina babanda kosoye bapesaki papa na biso babilamba koseka donc bamaske babilamba wana ya basache banini donc azalaki wana soki alinga sunga la marina alatika lokwa bamete bazolata akipe ye atiki ye abimi alongoli bilamba nyonso wana abwaki zwi mosusu donc bapesaki baéquipement donc yango wana soki ndeko azobela maladi wana soki baye bakoisole bino soki moto akosunge naza na ndako bakopesa baéquipement lokola bamédecin okangi monoko okangi tututu donc azalaki vraiment bien contrôlé voilà tosololi na la manere na sepeli donc la marine ayeba ite ke aye kolongola libanga aye kolongola pasi moko nazaki nango je me posais des questions mais mokili oyo bolamu ezalaka ndenge nini ngai nazomona ke ndeko na nga biki na maladi nasali bolamu moko pona ye na panza video wana batu bayoka parce que epa na ngai esali ba 26 000 views alors que na site ya cheki ekomi ata 2000 te na site na ye moko pa yebisinga esali kaso ba 100 mais ezaki message ya bien o ezaki batu bayoka et puis batu nyonso bazoka message wana bazolobaka amen 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 vraiment to banga nzambe amen amen mais comment message ya bongo ya bien na moi même je m'attendais que kutu na bandeki koloba ngai na bandolo banabi mwana mwasi o na zwe mission na ye nazozela akomata message aloba ta la danoise na moni ndengo chepa na monaka batu musu na sala ba analyse lokola mandeko ya biso Ani et mama Ani kabote wana na tuna yete na monika pasteur moka zo finga ye na koti na sali analyse na lobi papa pasteur ezalaka boete na mona mama Ani akota atilanga message mama ezangai donc ba pasi ozomona ezanga ti mama na ekuta eko benga nga bomone pe na saki droit de réponse mais nazo comprendre te ndeko na biso mwasi na kosolola na ye aza mwana mwasi mabete mais soki akomaki na eta wana eza bakroni banani bafana kwiti bozaka mitema mabe bozobanga maladi te bozobanga eloko te kongolo ozobanga no eloko te yango wana mboka na biso kobonga ndeni quand bozobanga te olika kosala mutu mabe olika basala la danoise mabe ozoluka mwana mosengo rando basaka ite ye aswani ne na ba musicien te baswani te na ba comédien te baswani na ba entre bango te kutu te foka to lukele to salir ye lokola ake ko toucher ex danseuse to benga siko place to tinda ke ko finga ye boza bo poni bolibo kotsa mwana mwasa batu na lifelo aya ko finga aya ko ganga ndinga na liboso pourquoi mutu atei maloba nzambe allez aye balamo boko tie ba esprit ya mabe eza mabe makasi bande konanga to changer eza bien te kosala rando eza ba place ebele pourquoi boko lukela moto rando na makasi et puis bo pousser aya tini boso ndako nanga so na sotela ki yesiko soki nazaki siko na makila wana na série wana makila bana Chine penje zo tok eza na kati ya mutu na kangi eskoyo na lupangu na nga moko na pe na bana mwana bana na nga bambinga siko babimi to beti yesikoyo bonga bolobani bino batu bobande ko tinda ye aya ko gangela ngai pona na titre ya minene ekomeli ex boyoka ye est-ce que bozo mona maladie ya virus corona eza makamwa mike pona koma ya mike ekomeli ye ezalaki ya minene bande konanga eza ya minene ngai moko na zwi titre yango na lati yango lelo yango na komeli bino ya minene ekomeli la danoise siko na tala nga moko lokwa na lobi esoki ekosala nga maladi yo soki ekoboma ngai soki ekokotisa nga bademon soki mpe ekosala nga nini ye nazoyeba te titre wana esali bino nini eza na problème nini mpo adi kozalaki motema mabe jusqu'à ce point mpo na bona et puis bozomona kuta ata maladi te mais bozoluka kaka problème ezala congolais bolinga kimia te ngai bo bimisanga na barando bozwanga te nasenga ki pardon c'est le pardon eza force et libéraka mais soki na ye koloba na bino ndeko mwasi kozwango mabete mais na lobi yango parce que mokili o eza bien te bato bayaki ko intoxiquer yo batika et puis on mema koyebisa bango ke mwana mwasi wana botindeki nga pa na ye azane muto arando te nanga muto arando te
na boya barando kala e wana kutu na kombo ya rando ebimite ezakisoi ba polémique wana ngasi na tika baswe baosala ba polémique wana biso pe tozaki bata ba polémique tokitisa ngo na se ntango kombo ya rando ye nazala te sikoyo ya kotisanga na kombo oyo nga naza te po ani vraiment bandeko na ngai nakozwa bino temps ebele te 30 minutes c'est déjà beaucoup pour parler de moi-même situation ekomelaki nga la marraine tatou bambote ebele vraiment ma petite sœur à moi je t'aime beaucoup continuer ka ndenge wana zalaka la marraine ya solo za vraiment na confirmer kombo na yo parce que nazali na motema oyebaki yango te mais obengaki nga osoutenaki nga mpona obengaki nga na même sujet oyo bafingeli nga na ntongo na poka yo memeli nga ngo bafleur. Que Dieu te bénisse, je t'aime, dis à notre papa tolingi mingi mpona azala toujours wana mpona osoutenir yo bamibali ya bongo na bakongolais baza muke alors tolingi mingi gros bisous la marina bambote na bino nyonso bolingala danoise nazeli ba commentaire na bino bopesa nga pe conseil et rozala bien bye bye bisous.